Merci, fidèles téléspectateurs, partout dans le monde. Merci, bonsoir, partout, bonjour dans Nabiso, parce que vous avez toujours ce côté soudé dans l'émission Nabino. Choc qui tire l'eau, ils ont toujours pour la relaxer. Nabino Ndengue, artiste Nabiso, va évoluer à la République démocratique du Congo. Donc, les autres, vous allez les Sengomaka, c'est parce que tu as un invité spécial, na yebisa Kabino Awa, et ratakate parce que tant que Zoya, Oyebi Moussala Nayo, Oye Awa, la Kissiango, Batubako, Yoka Moussala, Yoki message au Péchiba Nanzambe pour découvrir Moussala. Aujourd'hui, partout où vous allez évoluer parce que l'artiste Bazali est belé, dans le Bacanabino, l'artiste Waza est belé, tous les artistes peintres, artistes comédiens, artistes musiciens, chrétiens. Bozalaka et bien la ligne Nabino trop donc espace ezaka moko choc culturel oyo la kisaka ba œuvre Nabino l'autre ko beta lisu masolo na mwana moka oyo a se développer mingi na misala nzambe trop asali musala kitoko asali musala ye asali album ya kitoko oyo ya pour à présenter bino boye ba masolo ezali ndenge nini parce que awa biso to linga ko la kisabino musala mais na yebisa bino que choc culturel les émissions et les kaka chaque lundi na ba 16h30 rediffusion ezali vendredi à 16h juste donc tozara mobimba na devesi li passe à mwana mate et mwana kingaboa pour excuser na kapela mwana bumbu obosa la te Jonathan Ngoma lipa ya moto mwana matete baza toujours si ma caméra pour na kebasa musala kitoko pe na Regina zo mona Aimé Bido ya régisseur patron donc régisseur mais aza patron azala ba mituka na yezo sala ezo kende ba matadi ezo sala ko en vutuka donc régisseur patron donc soko kuti o kondimate kaza régisseur parce qu'azali bogar moko atembe Aimé Bido ya régisseur patron merci trop parce que ezo sala musala kitoko naza mobimba donc bon la plateau réel eza plateau réel ezali oyo ba plateau batiaka ba rideau te donc merci beaucoup na musala nzambe Claude Kapundu ale sa sala biso plateau kitoko donc tozana ba plateau ebele toko changer mais lelo nazaka kawa parce que choc culturel toujours il est kaka awa ya monde de vesi li passe à le bitos à la awa merci nazo pesa ba ndonga Brazzaville merci ebele parce que bozali wana bolana toujours émission na bino pe na moni ba ndonga ya maluku nazonga na Kinshasa ba ndonga ya Monga Fula na bosanité ba ndeko ya Bumbu na bosani bino te bana lemba c'est Paris. En tout cas, nous avons confirmé en kitoko parce que Lemba c'est Paris. Ndenge papa Nabiso pasteur Maya alobaki que Lemba ezali Paris. Donc sans toutefois tarder nako luka pona kena la kisabino makamundenge zo les caméras. Tu ebi que mboka Nabiso ezali toujours évoluer na culture donc culture ndé yango e matsaka mboka. Na pesa merci na Sophia Mutombo la patronne donc depuis limité Sophia Mutombo. Merci beaucoup pour la fidélité na yo na émission ya choc culturel pe na pesi merci na Victoria Mutombo depuis limité donc Victoria Mutombo musala kitoko na Vodacom moi na mwasi azo sala musala kitoko na Vodacom donc azo sala pour na kité asala rabino makambo ya bien vraiment nazo kotsa déjà bien invité na nga pour te beta masolo bazo ya déjà pour te beta masolo invité na nga azo ya déjà parce que TV ezali ngonga to beta na ye masolo ye wana azo kota. Bonjour, ça va bien. À la Tikitoko, bonjour Moussa Nzambe. Bonjour. Bonne santé. Ça va par la vie. Bonjour maestro. Vraiment, dans ce pays trop, quand il y a un babino, dans l'émission à choc culturel, Nicolas Lilo, bonne santé. Ça va. Par la grâce de Dieu, ah, par la grâce de Dieu. En tout cas, il y a qui toque ma parce que vous reconnaître Nzambe, et ça est là bien. Maestro na moni pesa moi mundu qui na yo ezala toujours à peine. Boni masolo là il y a H Vision Studio Ezo de Kandeni parce que yo signé partenariat na biso show culturel na robete la masolo ngo pe awa pona kete ba Nzambe nyoso bazo lingo ko se produire. Bayeba ke show culturel a signé partenariat na studio H Vision pona kete na sunga bino bato e bozo zanga ba moyen pona ke bo se produire mbande ko ngai na ibisa bino ke nzembo moko $30 basali musali kitoko pe to luki moyen nini ya ko sali pe ba clip donc benga ko hésiter te benga kana ba numéro na biso eza affiché wana pona kete to orienté yo na studio H Vision po osala musala yo kitoko pona ke ba œuvre e mona na miso bato musala Nzambe Gina Mbaki bonne santé. Ça va par la grâce de Dieu. Bonne musala yo les kangé. Par la grâce de Dieu, les choses évoluent. En tout cas, merci beaucoup. Toko Vanda na yambibino na komo na Nzambe. To Vanda poto beta masolo bana Nzambe va découvrir musala ndenge ezoleka.
na koyebisa ba fidèle téléspectateur nyonso tout bazolanda biso na moment oyo toza en direct pour na koyebisa bino ke nayambi moko ya ba musicien chrétien oyo azali frère Gina Mbaki oyo se produire to azo sala musala kitoko lelo ayepo a présenter album na ya sika oyo ezali na kombo ya Aza Fidèle. Donc tokoyeba Aza Fidèle ndenani et puis ezana combien de titres et kobima mo colonie to et c'est sili to ezandengini yende mutu ako limbolela biso parce que mituna eza biso biano ezali côté naye musala nzambe nazongeli nanu lelo bamoni frère Gina Mbaki na plateau na biso show culturel yebisa biso masoni nyo memeli biso a gloire à Dieu. Na pesi libota na ndambe mbote na yopo ya mibiso mbote. Amen. Et par la grâce de Dieu, ndamba benyi biso na musala oyo ndeto zo sala musala et vu que to za en plein période de promotion ya album Aza Fidèle. Et voilà raison me biso na plateau na bino pour na to solo la to expliquer na bana nzambe Aza Fidèle ezanini nan Aza Fidèle et le pourquoi Aza Fidèle. Pourquoi Aza Fidèle? Là je vois mon ami Francis Mutombo depuis Ngaba, donc pourquoi Aza Fidèle? Tu peux découvrir en gros mais il y a biso na nous parcours na yo nanu et pas bana nzambe tout baye bananu bato bazotala biso na moment oyo na Brazzaville partout bazolanda biso na moni bande konanga Matadi Boma Kikwiti Bandundu bazolanda biso parcours na yo ezana ni baye bananu parcours ya frère na biso Gina Mbaki. Merci beaucoup frère Gina Mbaki, c'est un artiste musicien chrétien né de nouveau na bandi musala ndambe. Il y a musique autre musica. Il y a aujourd'hui c'est surtout comptabilisé, c'est pas moins de 20 ans. Autre musala tu bandi na ba chorale et codim et tu une groupe d'adoration encadrement il y a tu une orchestre et qui non le lorsque tu as arche de l'Éternel dit groupe oyo toujours dirigé par la grâce de Dieu au totalisé 13 ans dans le mois de septembre. Groupe est totalisé 13 ans dans le mois de septembre, mais toujours comprendre que dans 13 ans vous avez déjà combien d'albums ou vous avez mis ça déjà pour tout le monde pour présenter biso album na Sika Aza Fidèle. Merci beaucoup pour la question. La question va bien. Album il y a les bosso Yangoyo Aza Fidèle. Et tu vas préparer en haut depuis 2014. Il faut un peu de moyens. Les moyens un peu difficiles. Il y a un temps pour que l'autre soit présenté en haut. Mais vous allez belé. Tout ça, vous allez belé. Sauf que tant que tu as orchestre à tika pour l'album. Orchestre à appel on a bendio. Et tout ça, il fallait restructurer Moussala. Et que bongi sapenda ba œuvre dans la bière de façon que ba nzambe boko yokango ba pamba mon ndera nan. Voilà. En tout cas, ceux qui te comprendre bien le but que ko sala album na ebele ezali ko monter mais ezana no kete message nde oyo okopesa ba nzambe message dans la kati ya bango message za na kati ya onde obanda ko milengela na muke muke pona kete obongisa biloko bien mais quand même 13 ans eza ebele papa 13 ans vraiment album kaka moko oyo uchobi misaka pa kalaté ya Aza Fidèle. Donc nous sommes en betaka pa concert. Donc il y a un lobby donc 13 ans on a eu le temps ya ko former groupe, ya ko organiser groupe, ko bongisa msale vanda malam et na temps sur quoi on comme ça la studio et monique album ils sont ba force belé. C'est vraiment ba force, moni comme ba force est un peu limité. Le moni eu moi temps ya lanterne. Mais du moins, tout ça, tout ça, la prestation, tout ça, le séminaire, tout ça, chaque soirée, chaque année, tu as une soirée d'adoration, même les bisats, où tu présentes la bande, nous savons tout ça. Voilà, merci. Ceux qui te comprendre bien, nous le bic et non, au bandako bungisa masolo na yo, na 13 ans, na nyonso, pour que le groupe fanda bien, pour boye bandé nya kosala nzambe musala, mais au album ce que tout moni ya sika ocho bimisa biso Aza Fidèle, expliquer biso na nous. Bah produit c'est banzi monyo so sili to ezali boni.
Bon, bah, on sait qu'on concerne l'enregistrement, Ouais. ici là, au niveau du studio, tout aussi c'est dans Moussala. Et actuellement, tout ça dans l'étape de tournage de clip, tout ça là est déjà un clip mis balé par la grâce de Dieu. Nous allons dans la chambre de montage. Et donc très bientôt, peut-être un peu plein d'âmes en exclusivité, pendant mon bima, on a surtout. Et ça a combien de titres? Ah bah, mais il y a 11 titres. 11 titres, belé boyo. Nous sommes en Yayoka, on te composé tout. Au début, et puis papa, il pas banni dans mon sous. Non, non. Bon, par la grâce de Dieu, Oui. bah, on va rappeler, bah, ça les m'a bien mingité. Mais, biso quand même dans Ngolanda, mais on dit tout ça les a biso moko. Et on a vu que Moussa les roumeli. C'est-à-dire, bah, œuvre ezali. Et bah, négocier un raciste temps. Bah, œuvre ezali, en dehors, il y a Banzembo, il y a un album. Bah, œuvre ezali, Pendaba, on va découvrir malem, ezali. Si nous déjà, bah, titre nous surtout, ils ont déjà prêt. Donc, ils sont déjà prêts. Ceux qui ont moyens suffisants et qui ont une plateforme, ils sont bien tournés de la clip. Presque tous après. Aussi, c'est déjà le tournage nous. Non, non, enregistrement à studio déjà prêt. Mais la clip, ils les ont déjà mis balé. Oui, ici déjà, ils en ont mis balé. Déjà, c'est en fait, aussi, c'est un tournage pour représenter Balanzambe. Mais tu vois quand même maintenant live out pour n'inquiéter, Balanzambe va découvrir Moussa Lango. Il n'y a pas de souci. En fait, toujours évolué. Et Namoni, au Limboli Makamba bien, au lobby, Nengo expliqué, Nengo Moussa na Yozo Kende. Puisque tout le monde est banal, le beat na yo à Moussa Lozo Sala, ils habitent ni. Beat Nabiso Moussa les allés pour présenter Christ. Pour présenter Christ na Mobimba na ye. Donc, au total, ça n'a pas d'endame, Motunanyo Bandemeli. Et ma kokini ni oyo azana ngo ma kokini ni azana ngo ya kosala na bomo na bana na ye oyo bandimeli ye ba bapesi motema. La raison pour laquelle so mona na album wato bande mo lokola za fidèle pour rassurer le bout na ndambe ke ndambo yo tundimeli aza fidèle na maloba na ye ko sakate oyo ya relaka ya ngo kosala. Nzambo tundimeli azali fidèle akosakate oyo alakaka toujours apesaka yango. Si ko ba difficulté ni nyokuta na lango na musana yozo sala ya musique ba difficulté toujours kuta nango ezali d'abord lié na domaine socio culturel na biso moni domaine culturel na mbo na biso ça pena structurité l'état zo facilité penza ba artiste il y a pour émerger. Dans quel sens? Il y a la piraterie où le lot est mis quand même par mécène, comme rare. Pourquoi? Parce que la piraterie dans ma casse, l'État a contrôlé en côté, ils ont rendu une tâche difficile. Et tu as la crise quand même par mécène, où tu as moyen en G, comme ça a été avant. Les mécènes, il y a des moyens en G, de façon que les artistes peuvent s'épanouir dans ça. Moi, difficulté en la presse. Presse peut-être opposition, la presse de son abisso peut-être pendate. Pourquoi? Les autres sont abinotés. Les autres sont dans quel sens? Moi, dans les temps anciens, presse va découvrir. Découvrir l'artiste, le talent, la grâce. Pour que promouvoir en gros de façon que apporter pas un plus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, presque tout le monde regarde l'argent. Et quand les moyens sont limités, il est difficile pour que nous ayons la grâce, le talent, pour qu'il ait émergé dans le niveau de l'école. Mais ndeko Gina Mbaki, dans le zolo baki presse les autres sont abinotés. Ndeko to sala musala boy quand même baki bazo mona biso landa mais pour ba mona biso il faut ba matos soit les autres il faut ba moyen. Bato bazo ya kosala musala les autres pe que il faut ba futa neti Jonathan Ngoma utaka matiteti fo yawa kapele mwana bumba zo utamusika na moni de Vinci li passe azo utapele kingabwa. Il faut ba futa ba transport siko so ke bino pe bo pesi moi moyen wana te tout le monde a moyen de évoluer ce que vous avez dit. Parce que je suis un peu quand même toujours à vérité, le coup, moi, je suis mais ça va être un peu ça. Il y a autre chose, donc c'est moi de chaîne, parce que quand même, dans moi, compréhension, les bino, quand même, dans l'esprit, mais, bimsa talent. Mon talent, ce qu'ils allaient présenter, et apportera un plus. Et apportera un plus. Donc, et que ça, là, même chaîne, même journaliste, se retrouver dans le talent, ce qui est fleurir. Voilà.
Voilà, merci. Nayoki Ndengo expliqué vraiment. Merci na DTH Akabengele pour na Moussala Kitoko. Merci na Papa Lom Mwamba. Merci pour na soutien, na fidélité. Merci P. Na Chineke, vraiment Chineke, merci beaucoup. Merci. Na batunyo surtout bazola na biso na moment parce que boza ebele so na lobi na ba no pese bino ba merci vraiment ta ezate. Na zongi na na régie baba na biso na no nzembo oyo eza na titre ya Aza fidèle. Toyo kanano après to kozonga juste après pour to beta masolo toujours to continuer à inviter. C'est parti. Jamais malobana yeza lokola mbula tango esilaka te soki nano ekolisi mabele te il fait si sa parole mokonzi azosenzela po yango elata nzoto zabalola ye nzambe nanga akosa jamais nyonso ye alobaka asalaka mpo nzambe natombolaka yo na ntina papa na ngai yango asalaka base nakozala mokila te nga nakozala moto banguna na ngai bakokwea na se ya makolo na ngai Christ à moi c'est l'espérance de la gloire. Oh yeah, yeah. Ata kwango ezokumela nga nazuzila ngo nelitya na motema nanga nandele liboso ya roi Babiloni libepo epesami moto nyonso yafukamela roi nandela boya nzimi na ye eliwa babwaki ye na libulwa bankosi kasi tala monena nzambe oyo tondimela ye nzambe akangi na ye monoko bankosi po ye atikaka jamais jamais po tolukaki intere na ye akupaka kapamba boye po ye aza ye atonda bosenga tika na ye bosembo na ye ematinga na motema na yemba yango. Voilà de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. Vous venez de suivre votre chanson, donc Aza fidèle. Oyo frère Nabiso Jinambaki ayembeli biso le mukitoko boyo kindenge message za na kati. Bino moko bolandi parce que tu ebisaka bino ki musala ezalaka nde il faut ko lakisa yango. Yo vandi na ndako ozana batala me olingo lakisa ngote. Ovandi yango muto akoyeba ndenge ozo sala nzambe musala. Yaka émission ezaka moko show culturel. Toko lakisa ba œuvre na yo, toko sunga yo. Même na studio na ebisi bino ki na signé ki contrat na H Vision studio H Vision pona ke esunga bino à travers ya émission show culturel na ko sunga bino pona ke ko salinze mo $30 ko salinze mo na yo esili pe to ko luka moyen nini ya ko sala lope ba clip
Donc vous hésitez parce que naza pena moko ya bato bazo travailler na studio ngo nde to kobeta na masolo na suka pona kete bo découvrir des andrini. Musala nzambe na zongelo en tout cas félicitations na yoki nzembo eza kitoko aza fidèle. Donc na moni que fidélité nde sala rapé atana mabala sur moi ça fidèle donc au monde que libale revendre kitoko. En tout cas eza eloko makasi faut muto aza la fidèle na nzambe pona ke makambo eza la bien. Siko to yoki aza fidèle mais au lobby musali zana nozo sala nanu ozo lamba nanu ba biloko mususu mengala ninga botika mutu bongo te faut sala pe moi live ao batu bayoka na ndako bayoka musala ba sentir nanu parce que to za show esenga pe faut moi biloko ebetama na yoka pe ndenge maestro chinois do azo sala musala kitoko batu bayoka pe na bandako okoyemela biso nzembo nini liloba suka liloba suka nani do liloba ya suka na bomo ya bana bato amen. Tout le monde a après, Tozo se retrouve juste après. Yahweh asali mobateli nanga ende makasi na ngai na tango ya bitumba motomboli nanga natango nga naza ya kolemba osimbi biyano ya mitungisi nanga etumba yo ya elongo pesinga bakoya na nzela moko bakopanzana na banzela sango bamolimo na ye yango kopotisa bangomba Hallelujah. Okomisanga evangelo na yo yango natalaka mokili te osuka nanga yango nde sika mokonzi abandi ye liloba ya suka na yo ya we fongola ya bomoi nanga na maboko na yo liloba ya suka na yo yawe fongola ya bomoi nanga na maboko na yo hello ata bitumba bambonge minyoko nga na bangalino olobaki nanga mona kobangeloko tokobundela ngai tala banguna bajingelinga nga na yebi oza na bomo naza kozela lisungina yaya ata bitumba bambonge minyoko papa na banganino olobaki nanga mwana kobangeloko tokobundela ngai okozala nanga ata na kunda ata na malade kotika nga te okozala nanga olobi yo tika jamais baya na yo baya malade opesa lobiko biko babakoma bamamama pasa maka yobo waloba musikoli nanga En tout cas, vraiment bravo frère Regina Mbaki, vraiment la CPI, la yoki musala kitoko parce que tout le monde a battu mususu azo yembela ngoka na studio mais na live vraiment mutu azo kokate akomo kosuka mungongo ezo suka mais na moni ke ozo mata et ça linga bien parce que na CPI la kana mutu ayebi musala kitoko. Amen. En tout cas bravo, coup de chapeau parce que musala tango eza bien photo komisa ngo biso to komisa ka mutu take tango zana na bomoi ezala teke oso kufi kete mutu tele wana non ba evre abi ezala kande tango mutu azana bomoi pona kete ko lakisa musala ye ko pese ba courage pona ke musala et que ne liboso toyoki quand même nzembo lobi titre nango eza liloba ya suka donc liloba ya suka ndi mutu azala nango eza ka nzambe so na nzambe ndi liloba ya suka ya bomoi na bato. En tout cas très bien toujours évoluer na yoki na liloba ya suka mais faut toyoka lisumu nzembo parce que moni ndenge bato bazana ndako ndenge oyembi nzembo quand même espèce moi mouvement na bandako bato mususu parfois bazobina batikali na posa mais na lingi lisusu mwa nzembo mususu pona kete tomona moyen nini ya continuer na masolo otoyoka lisusu nzembo tozoka kumama
kumama nani kumama Yesu biso toyembaka Yesu la différence na biso na kati album oyo toyembaka Jésus il faut aussi ça parce que kumama wana ekomi ya bato mosusu soki ba nani soki mwa nzamba mpumu obo soni mutu nda kumama eza Yesu donc biso toyembaka Christ na banzembo nyonso eza na album oyo on chante que Christ. Amen. Donc toi quand on kumama tokozonga juste après pour to continuer toujours dans ma solo, c'est parti. Nzambe monene, Nzambe makasi, Nzambe malonga. Na betela yo tolo na tela ya na pesa yo mabanzo na ngai. Oza na nyonso oyo sengeli ponga na bongai. Yesu oza na nyonso oyo sengeli ponga na seka. Yahweh. Nani akutana na yo azonga maboko pamba azali te nani yalanda yo atikala lolenge moko Yesu okutana na Ana simba Samuelo ya mata okutana Jacob akoma Israela yawe tomba melombe kumama kolo Yesu kumama kumama Mwana na Nzambe kumama kumama koro Yesu kumama kumama Mwana na Nzambe kumama elombe mabaluya yebi nanga yebi motema nanga yo ya botola ngana maboko ya Jésus autawapi walinga bomanga bomatata bongo wasibanga c'est possible, on a peine à intouchable, on a kata maboko à Jésus. Kumama, kolo Yesu kumama, kumama, mwana Nzambe kumama, kumama, kolo Yesu kumama, kumama, mwana Nzambe kumama. Bravo, bravo vraiment na banzi batunyo sonanda ko vraiment ba sepeli parce que na yo ki façon pour valoriser nzembwana donc epesinga la souci na motema pourquoi parce que nzembwana ba yeba kango kumama mwana na Nzambe mais façon yo zoeli yango na yo ki uzoko tsabilo ko mususu ndenge na yo ka pe pasteur Claude Kabundu alesa yemba kapé en tout cas que je salue en passant vraiment et salinga bien makasi to yo ki quand même moi des titres yembeli biso live na basi na ozongi pa na yo po na mona kuna ba la kisanga déjà basine et tozongi na ne pas maestro Chinordo se présenter dans na ba téléspectateurs nous sur bazolanda biso pe opesa programme ya studio oyo to signé na yo partenariat oyo Acha Vision ezandeni parce ngala linga ko beta masolo pamba te na yebisa ka batu biso to lo ba biloko eza solo et que to pesa message moko ya komo ya boke ote tolobaki bongo te faut bakisa bongo te choc tirer les armes moko ya bémission le ba vérité pe ya mbela kabino esa kabino ba recherche pour que kabino ba jeune tala ba artiste bazo yebi musana bango bien pe to sunga bino po bokende liboso ba evre ke liboso tozali na moko ya ba responsable to signer na bango contrat et pona studio pour sunga ba jeune tala nyonso ba se produire nde frère Nabiso a ko se présenter et puis après ce programme la caméra, on se présenter, caméra Isawana, on se présenter dans les téléspectateurs, on peut sa programme, on se présenter comme. Ok, bonjour. Moi, Nazar, le frère Chimardo. Nazar, moi, il y a Katia Labelle, il y a Acha Vision, il y a studio. Studio déjà, ils sont déjà en cours, il y a déjà au Sala. Et ainsi, si on peut regarder déjà la chose culturelle, à Lobby Lango, quand les choses à Lobby, tout ce qui est promotion dans $30 pour des chansons. Oh, minute, non, minute. Donc, on a travailler à l'aise. Studio est bien, la qualité est bien, son est bien. Et dans notre profiter de ce numéro, il y a WhatsApp, si on a besoin, il y a pour dans le studio. Numéro plus 243 89 029 87 85. Plus 243 89 029 87 85. Donc, ce que vous voyez, vous avez à l'aise. Ingénieur El Capro, donc qui m'a embêté, tout ça, là, bazo
enregistrer déjà donc toza wana pour na bino boya bana nzambe nyonso boya mutu nyonso a besoin azana batala na ye azana possibilité te ya kokende na studio mususu wana donc biso toza wana pour na bino boya makambo eza pena ya bien bo sepela ba son ya bien makambo nyonso bien donc vraiment on se fie na lingina tuna muke pour nazongela leader sikoyo makambo ya nini ya baclip eza pende ni bozo sa pe baclip pour ezane pour ngala nini batu ba miyokela bango moko parce que na linga ko le batro te vraiment pour na mambo baclip eza kala ndenge show banda ko loba clip peza réel so boye to sola la miel beaucoup tana les grands DTH à Bengele aza wana tozana to travailler na ya collaboration makambo nyonso vraiment eza bien eza vraiment bien bon moi na baclip na sir tu as travaillé déjà le clip Mona de comment ça va merci beaucoup Nazongi et pas leader tu as déjà la émission na biso autant la caméra au s'adresser na balanza mais non surtout bazola na biso ba téléspectateurs non so balinga émission show qui tirait na poto partout na moni mama Kiki na moni mama Françoise na Suisse CP mama Patricia na France vous yebisa bango nini pe opesa programme ya groupe na yo bo répéter jour nini pe opesa pe numéro de contact pour na batu nyonso bazolinga ba contacter yo opesa pe adresse ya bisiko ba kokozwa ba produit na yo ba nzembo na yo opesa ba adresse pour na ke batu ba zwa ba produit na yo. Merci beaucoup na pesi bananda nyonso mboto balandi biso moi c'est votre frère Chinambaki artiste chanteur chrétienne na to sisi album Sili to na étape promotionnelle bako montuno so ta besoin contacter biso numéro na biso téléphone c'est le 089 donc plus 243 89 620 50 28 to na WhatsApp aux ana besoin ko ta contact na biso na réseaux sociaux au kotika Jinambaki au tiki message na rozwango to solola pour na programme nyonso toza ouvert na programme nyonso séminaire campagne production célébration nous sommes là et to répète chaque lundi de 12h à 14h na commune Matete na assemblée évangélique Pain de Vie et donc très bientôt si le Seigneur nous fait grâce restez connectés kota na groupe Nabiso kota na page Nabiso aux informations donc très bientôt il y aura un grand programme où fixer biso et mon âme t'adore une autre manière et ça la promotion à elle. Moi salutation à des personnes pour tout kabwana yo pena kabwana chinois tout le monde moya kabwana na pesimbo na papa nanga molimo l'apôtre Gina Kilabi et na pesimbo na fiancée nanga maman Ornella Mboya. Ah c'est en tout cas maman Ornella Mboya merci. Et chinois de deux personnes kakapo naza déjà na souka na limité régisseur par 3 silika et pesa moi ba salutation profiter na pesa ami na nga linga mingi Gédéon Seki mode place aux alliés na PCP Germine wakamu mode place aux alliés donc bombote na bino bambote na bino nyonso tout et merci bozalaki belé bobanda ko landa émission na bino ya Choc Culturel na bisaka bino que tozaka toujours na pona ko sala bino musala toza déjà na souka possibilité parce que TV zanengonga na base makambo mususu ekoya liboso awa toza toujours na pona ko sala bino musala bozalaki belé na pesi merci na ba onyo surtout bazaki sima caméra né na moni DVC lipasa kapela mwana bumbu pe Jonathan Ngoma lipa ya moto na régie na pesi régisseur patron Aimé Bidoya Barimor que coin de vous tout cas merci trop merci bozalaki belé bana centre de réveil spirituel nyonso tout mbote na pesi bino merci botika la kimia kolo ezana banda kuna bino ciao oh sanga Ovandina kembo esikaele kinabule Ovandina kembo esikaele kinabule Yambalo yemba basantu yawe Yambalo yemba basantu yawe Tembelio